Bonjour, bonjour, bonjour ma deuxième famille, bonjour ma famille du cœur. Mbote na bino nyoso to ba bolingaka maman Eliane Nitu na pesi bino mbote mingi. Na lobi ebwe ma vie mpi moko wazima, est-ce que vous allez bien? Bandeko nanga boni bino, est-ce que boza malamu? Toza déjà le 25, le 25 juin, week-end déjà. Yangoyo, ba papa na ba mama, est-ce que boza bien? Bola muki ndenge nini? Ngai wa bino mama Eliane, tout ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawala musi biso na kimia. Alors naninga koyeba bayeba ngai. Bayeba lingaka ngai, bayeba sepelaka na ngai, bayeba talaka ngai soki baza malamu. Yango na senga na bino bokomelanga toujours na ba commentaire. Muko wazima habari zenu dada zangu, kaka zangu. Muko wazima. Mungu anubariki dada. Mimi naonaka tu munaniandikiaga tuko wazima mama Nitu, tuko wazima. Nzambe ya mawaaza na moko nzambe abatela apambola moko na moko. Lelo toza weekend ba mama. Nenga toza weekend boye ba mama na ngai okomona papa tangu mususu aza pe na pose ya kobimata vana na ndako me mama okochaka papa show. Boza na kati ya mishila mna papa nous pour le mariage. Bino mombo yebiki awa tolobelaka mingi makambo oyo etali mabala du vrai du vécu yango makambo tolobaka na kati ya émission Eliane Nitu TV. Ndeko soki ezambala no liboso ta mususu okutani ka na introduction na kosenga na osa abonner na Eliane Nitu TV. Soko osa abonner ou activer cloche à notification pour que oza notifier à chaque fois que tobanda kota émission sika na chaîne na biso. Na yeko pesa bino ba mama ba technique ya kokanga ba papa na ndako weekend boye komona kaka papa aza na posa kobima ndenge nazoza ba coup de fil bana nanga bazobenga mama mobile nanga vraiment sala banda lundi ti vendredi mais samedi komona yako vanda na ndako te akozoka telefone na bandi ko sola profiter ko na kenda no nazoya ko kenda na kenda nazoya okomona akoya siko te banda kende ke na ye penza motako o ka penza ke moto akei OK weekend ezali jour oyo bato ba profitera ba vanda en famille weekend ezali jour oyo papa profiter atala ba kaye ya bana atala ba devoir ya bana avanda na mwasi na ena bana ba solola en famille eza très important na ba weekend nde ba jour oyo to profitera mais eza ko to mingi mona ebisinga ki mobile na nga mama na ebisio mo été donc yesu to komi vendredi pour ça samedi koka abi makaka sa nini akende et puis mama bilo akolia soki na pesi mobali aza vraiment kolia malamu te waka yo pena ba moye belé boy na fufu na sala makemba yo pozo mona moye belé boy était vraiment moye makasi boy na sala lituma ozo mona moye te moye za makasi mobali a profiter kaka abi makaka atambolaka akende mama nanga na kosala ndenge nini mama mayele esilinga ndenge ni akosala yango na deuxième mama na bino ayeko pesa bino technique ndenge nini okoki kovanda malamu na papa na ndako mokolo na weekend parce que oza kolela mingi baza kolela mobali kotambola weekend alingi bima alingi kokende makelele ya biso ba mama okomona soki papa vandelo na ndako okomi makelele okomi kosambisa papa osalaki nga boye na 2015 kuta osalaki boye na 2018 osalaki nga boye ngai makamona nyonso na bosa na teza na mutema eza na mabe yango ozomona ke na weekend mobali akomi kokima sani akende libanda olingi mpe kolesaka mobali fufu na kwanga mama eza pe demode yango mama Eliane Nitu votre deuxième maman elibino technique luka yesili na libandi technique ni na elibino bana na ngai toza samedi te mobali alala kiti bolali na bino pongi yo moko soyebi ke ndenge za boye soka alamuki akozoka telefone allo na okoma kala te tala sikoyo basemulu wana azolinga kolia te wana obi alingi kolia te bakwanga wana alingi kolia te wana mama c'est normal moi eleki makasi eloko yo kosala lelo sala ndenge deuxième mama aza kolakisa yo bana na ngai bankola na ngai bino bokipe ngai te ngai na osala na bana na ngai bana ba jeune fille na nga tala ndenge kosala okamati sani na yo sukoli yango malamu otie wana okamati tomati na yo osukoli malamu otie wana okamati maki na yo osukoli pe otokisi yango avocat osukoli yango longoli poso otie na mopanzi boye te boye masango na yo ofungoli yango bien na boîte osali ndenge mama sali oyo nabengaka yango salade composée pona composé yango na babiloko ebele yango nabengi yango salade composée na kamati
salade ndenge bozomona awa makasa salade eza na se na kati yango mike okamati makasa no ya salade okamati concombre na yo epluche yango malamu okati concombre okati makasa no ya salade okati mwa litungulu muke litungulu wana lobi bien litungulu okati mwa litungulu muke oboki na kati okamati maïs osali yango mélange tango ko mélanger yango okamati huile d'olive poivre blanc poivre noir osali yango mélange tango ko mélanger yango okamati osopi na kati ya mélange biloko na o osali osopi yango na kati. Alors pona kolakisa pe sani na yo ezala malamu po soki papa tali pe biloko ayoka posa ya ko se servir tango ko tia na sani ochebo ya malamu ko bwaka kaka te bibwaka boka te ochebo na sani luka pe sani moko eza bien mo ko sani na nga oyo eza na mwa ba dessin nango déjà mo sani ya déjà dessiné tango na tie oyo na kati nazwi pe tomate matungulu nazwi pe maki nanga na kati na landisi likolo na kamati avocat nanga na kati na landisi likolo na kamati tomate nanga na kati na landisi likolo nazwi mwa sauce na tie awa na likolo na biloko nanga oyo na sali yango na bengi yango salade composée pour na sali ba composition ba mélange ezali ebele na bengi yango salade composée. Après okamati soko oza na mapa nga loko na leka mingi biscotte yango moninga na tie biscotte boye biscotte na nga yango wana mapa yango okoki pe kosalela papa boye akoki kolia salade na biscotte akosepela akoki kolia pe na mapa salade déjà biscotte ezali mapa pe ezali likolo nango okamati soko osali boye mama otieli papa na mesa ozwi lait frais milk oto osalelaka bana te mpona ba te oto te eza na lait frais eza na Carrefour mutu nyonso toyebi lait frais mingi eza na Carrefour lait frais nanga yango okamati verre à lait frais soki po otie verre kotondisa te yo tondisa so te batiaka na mwa moitié boye okamati lait frais na yo otie na verre otie wana. Après okamati jus d'orange jus pur jus d'orange otie pe na verre boye otie wana na mesa ningi nga na tie boye ok. Awa oza na lait frais obamelaka yango ndenge wana okotokisa yango te ke ona tokisa te okomela yango bongo ok ba mama moyo eza makasi yango papa azokoka kolia semoule te na kwanga likolo nango na mopanzi okamati okati ba fruit melon okati melon boye okamati okati pe pastèque boye bongisi mwa malamu otia na sani ok ba mama voilà. Otieli papa na mesa otie na table tango akolamuka opresente table papa nasaleli mwa salade olia avec gentillesse na tendresse papa nasali salade olia tango ye moko akomona moni mwa sani boye na moto alobi non elle s'est donné la peine en tout cas mama asali mpenza mosala quand même azwi mwa ta na ye kobongisela nga salade boye mpona lia atali suna mopanzi amoni ba fruit abi kati pena ba fruit atali mwa mapa ye moko aza mutu bo moto nezo elakise bi mwasi na ngai yoki kolela na ngai mwasi na ngai moki na kolia ba semoule te amoki na kolia kwanga te na kolia makemba te mo eleki makasi lelo akina ona system ya mindele asali nga mwa salade soka mobali malamu azwi salade na ye ale tango akosisa kolia salade obise papa o eza lait frais euti pe na malili okoki komela ngo kaka boye papa azwi lait frais na ye amelaka te ameli soki akomela lait frais te nalingaka na nga komela miliki te mpo mosusu wana alingaka miliki te likambo te jus d'orange yango wana ameli na jus d'orange na ye mama ntango oza kopesa ye mpe biloko pa mama avec amour na tendresse na politesse na affection ntango oza kopesa ye amour tendresse politesse na affection ozopesa ye biloko ozopresente ye mobali alingaka mwasi amoneke ye aza mokonzi ye aza mobali mpo aza mobali nzambe asalela makolo misato yo oza makolo misato te oza makolo mibale respect eza très important mama na ngai nayebisaka bino toujours bana na ngai oyo botalaka ngai bolingaka langage te bokebaka na balangage ya baamoureux dessus bokebaka na balangage ya baamoureux dessus soki moto asa atrebisha libala na ye ta mosusu ese ebeba puta mosusu bazovandaka navanda na nga kaka tosi toboti nasala koboni azoyebi soki libala eza mabe te kolinga oti experience na ye na vie na yo te okomisa yango vie na yo non experience libala ya mutu ekoma ya vie na yo te yo zala na vie na yo zala yo
sala ya malamu oyo yo okoki kosala pour conserver libala na yo evanda malamu. Kolanda mutu talobi mama tika mobala azambeta l'hôpital mama ata so salele salade wana mama okende ka libanda. Oui. Okoki kosala salade metango o présenter ki salade ngo. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait bon appétit tant on peut se qu'il y ait salade ngo? Bon appétit au cas y a pas besoin gratuit. Est-ce que vous souhaitez qu'il mobile na bon appétit? Non. O cheka bon obi abilo ko yango na lia. Te bon ote. Liba les autres comment ya ko embellir. Et le ko la posono ya nzoto moni o poroli mafuta yo bongisa nga sute na changer na nga mafuta mafuta yo sikoyo posono ya nzoto zo ningo bongisa ngo ezalaka kitoko ndenge pe libala ezali. Libala na mama faut ko embellir yango. Ko luka te muto ya ko embellir libala na yo te. Là où il y a ton trésor, c'est là où aussi sera ton cœur. Et pas un trésor na eska mote manu ezali. Muto libanda ko ko bongisa libala na te yo muto faut bongisa libala na yo moko. Soko tuninde komoko conseil avant na libala pendant 20 ans. Ayebi sabi tika na yo. Libala eza mabe. Libala ya malamu to tuni ovani combien de temps? 20 ans. Bon libala ngo eza mabe pendant 20 ans yo vani noka na vani na kala kwa na sina balaki. Mama lokuta. Mutu nyoso tu telinga kabolamu ya moninga. Surtout na mokili ya lelo eza vraiment pasi makasi. Mutu avani na libala pendant 25 ans. Azopso libala eza mabe. Si réellement libala eza laki mabe, au bout d'une année, 2 ans, 3 ans, il faut qu'il y ait divorcé, bimana libala, atika na libala, koko vanda te pendant 20 ans. C'est vrai, na libala, il y a les hauts et les bas, ils ont wana. Chaque jour, ils ont rose te. Les hauts, beaucoup, ils ont mobile boseki na moui, na butu pe boso ni zalaka nango. Mais sauf que Bible lobi na biso ke, butu écoute abino na kandate. Ceux qui boso ni na moui, avant, butu so la koko dioko boy bongisa déjà mama mingi biso basile to sala ba première pas parce que nzambe akela mobali mokonzi ya mwasi mobali azaka toujours na bokonzi ne kati na ye soko za na mwana mobali na ndako ataza mwana muke azumono mama oza déjà kaka mwasi yaza mobali soko mutose mate abona linga katelo ba mama so linga bote ke otala mate ya politique awa biso to na concept préparons-nous pour le mariage tango ba prépara ka muto ke na libala ba yeb sekete ke na libala na kendo ko finga mobali na yo préparation yango mama leni to za ko l'exeminer mama yeba ko vanda malamu na mobali na yo moye za makasi tika ko pese ba semul azolinga so semul te moye leki ya mwa lingi semul te. Oh mobile na ngali koliate il faut créer maman alinko liate bo azole liba azole na liba na te mais tellement monotonie leki moyeza makasi yuka semul yuka kwanga yuka mfumbo asali etondise libumo moya digérer ezate ta bokende pe kolala bokela la kaka ye libumo za ko vimba makasi tala ndenge ko kiko lesa mobile lelo weekend mama cause la moi si biswana swana te ne sois pas une femme querelleuse moi so swana pamba moi so ganga pamba mibali balinga bongo te mibali balinga douceur ata mibali tata bana soko ganga pamba na bana babaya ka notre maman elle crie beaucoup notre maman elle parle beaucoup mais notre papa il est bien il est cool bana babandulinga mingi papa ko leka yo mama OK bana ba utaka na libuma mama fo balinga mama ko leka kutu na papa mama moi ba fruit boy katela chérie na yo soko kateleka mo fruit oyo boy amuni ko sala ka ngote tango sala ngo ko epate ya akomona ye mabi mo sinanga lingi kimia mo sinanga alingi to vanda malamu obimi mo muke osumi mo fruit okateli mobile opesi chérie tala fruit yango yo na selo fruit olia ndenge za boza malili za pio mo fruit etaki na frigo et ce comme qui to que katami avec amour et tendresse na affection donc on ezaki na ngo ko ebisa bino lelo yango wana ta mususu mibali bakima kapona nini makelele mobali azokima mwasi makelele lekina ndaku makelele bana teme ya yo moko kosambisa mobali nyonso kosambisa mobali kocha mobali mal à l'aise ekimisaka bandeko na ngai eza pe ata pe biso basi so mobali mo alobaka mingi azochope mal à l'aise une fois ka fungoli porte yo moko bayibi tato ya ye lisusu fakia umela tana musala zala mwasi mo keso za na ndaku te mobali azolela moi c'est nga kende kimba kozonga nini ayebi na yako ke musala mazo mona kaka neto zonga kaka boya ko vanda pona nini parce que oza maloba kitoko na munoko parce que osekisaka ye opesaka ye sengo nyoso za na posa na yo mama satana oyo za na yeba tela ye po anjo zo kende koluka wana ta musu na botamite nano yebi yepete soki akozala ndenge nini o eza mate ya mama ile ani tunabisa bino toujours ke émission na biso ezaka pona ko bebisa te
kasi ezalaka nde mpona kobongisa ntango yo sozwi libala na yo mama vanda na libala na yo malamu mwasi nde aza sorke ya libala mwasi nde abatelaka libala mwasi nde abatelaka ndako mwasi nde abatelaka bana mwa lefre ya boye mama opesi mobali salade na lefre boye mpenza yo kanisa koboya komela koboya te opesi vraiment jus d'orange avec amour affection et tendresse opesi jus d'orange boye nayebi bokola na bacommentaire bokolobaka mobali otosalele nyonso mama asalaka atotala mobali atosalele nyonso akokende ne kaka te ntango mosu aza na poso akende te munoko na yo nde etiaka ya bima kende munoko na yo makelele na yo kofinga na yo yango nde elembisaka ye ata osalele nde so akanisaka munoko ozaka na ndenge ofingaka ye ntango bokende mpe na kati ya makembese boye aotelema nete mpo ani parce que ntango yo elaki na motu ntango yakanisaka okanisaka mafinga akanisaka bareponse mabe akanisaka mabe oyo olobaka na ye en tout cas mpona leto suki wana babela mwana wa mutu wa mufa wa teleja émission na nga ezaka mpona kobebisa te kasi ezaka mpona kobongisa aza mato ya koyoka ayoko aza motema kondima andima ki Dieu vous bénisse God bless you Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna nzamba nibeshenel bana betu bonso bisous bye bye